Tu sais, silence, les armes, moko, n'habité sur la arme ndenge. Tu as pris ça conseil wana depuis au moins en angai. Si le on a collé en ango, na moi que vraiment ils ont le meilleur conseil. Silence, c'est vrai. Ah mais faut-il en Zambé à Bungela. Bon, ils ont dit comment boye, comme il y a moko océan c'est à sengi pardon. Na ko lo bango soute. Une année gardien. Donc tout peut ses chances quoi. Tout peut ses chances. Azan orpheline. Et puis Azan ignorante. Ah non, on peut moins mouquer. Au moins succès et yé ma kasi à Jésus mouquer. Et comme lié. Mais ils ont bien été. Ça la monte. Et puis Mouto batinde la qui. Oh yo sali gadis bongo. Pourquoi on lui donne une carrière naïe? Tozo ngala uto biso tu vas trahir biso va trahir biso na biso en général au to biso sala musala o peut to sala musala te ba on peut ba trahir ka mama na ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition ya nzoto na biso yo moto beta batampo esalaki 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya pamba nzoto kokoma lekeleke pwete mwete gu balapa solution ezwami mpona opposition ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Voilà, le plaisir a toujours été renouvelé. Il y a Royer Bakeboza et Bélé. Il y a Rosé la rendez-vous dans une émission Planète des acteurs. En tout cas, émission de ça la réforme. Il y a Roko la rapide la planète. Il y a artiste Nabiso, acteur ou actrice Moko, Nassima Moninga. Pour te découvrir quand même ce qui se passe autour du monde Nabango. Tu es également. Et là, on a évolué, là, on a avancé. Pourquoi boyer au fait? Donc, mais carrément, on dit qu'on a la transpa. Excusez-moi, à l'aise au fait. Quand on a bien que vous avez un rendez-vous, ça fait vraiment plaisir. Je suis avec une actrice comédienne, Yambo Canabiso. En tout cas, l'empreinte est tellement ébellée. Je ne sais pas, on s'est rappelé dans notre trophée, notre diplôme, mais il y a beaucoup de nos artistes qui ont découvert dans la scène. Mais nous avons un trophée, tu es baraté. Organisateur, pourquoi? Banalise les artistes, mais bien artistes comédiennes. Pourquoi ma groupe d'artistes diriger et la musique et les autres pollutions, beaucoup de gens comme tout artistes comédiens, comme journalistes. Pourquoi? La question est tellement belle. On a qui mort na bango, on a zappé na domaine wana. Donc, mais côté la planète, azamon qui est transparent, à me expliquer biso de toutes sortes de rien. Je suis avec Madame Zidane. Zidane, par rapport à Zidane à Kovo, hein. Toqué dans Barade. Ah, vous arrêtez. Il y a Jogona comédien. Yo ici, Lobota. Ah, Zidane, il a un vrai prénom, non? Non, c'est Evelyne. C'est là, ok, d'accord. Ah, m'échappe. Ça va? T'inquiète, ça va plutôt. Oh, il y a une Zidane, l'actrice comédienne. Maman, Evelyne, il s'en a bien. Oui, mon père, on peut s'en a bien. Je sais pas si oui, plutôt il y a un salle littéraire. Oh, il y a un salle littéraire. Et que magister was estis discipuli sumus discimus. Ça fait très longtemps en fait. On a résumé maman au latin philosophe, latin par rapport il y a troisième des humanités. Donc, Calais.
mosala littéraire bien que na malchance nazwa bac te nazwa bac te ezalaka regret na nga mais ngai souhait na ngai ezalaka boto na ota bamama Sakombi ya Longia bamama Françoise Vita Matanga bazoprésente bajournal ntango wana nazotanga esanga bachair de poule naomona bango do naomona bango extra naomona nga bino nga métier oyo nga ifo nasala mais bon avenir réservement na ndenge nango ebele esalaki ke nazwaki diplôme te c'est-à-dire non nga nasacrifiaki nga pour que baleki na nga bazwa bango mibale toza 3 nga aza ene na 2 petits frères bango mibale basalaki année moko il fallait bango comme vois makambo ezalaki bien te il fallait bango basala nga na mais c'est pas tard naosala d'autodidacte na prometaki naosala. Oh d'accord, ça c'est bien. Alors maman Zidane, maman Eve, comment on a monde du théâtre? Nous on lobby na début que non, on est peut-être dans le journalisme. Au côté na monde du théâtre bon en fait nga na côté na monde du théâtre nga na bandaki ko jouer na tolo ça ba théâtre interscolaire et on a masamba do ça interscolaire na malula do ça interscolaire bolongo a boke na école musuku ko jouer et tout. On a pensé Père Noël et Père Noël toujours quand ça venait yewana ndele bon tu vois et moi déjà c'est moi ne kotaki après bon ma classe on est salé ko sala après tant on a comme kokotika petite sœur nanga abanda ko répéter na matongia dans la crèche c'est Héritier Mvuki que je salue en passant on répéter wana azaki Richard Mokoko nata mal à l'aise oza chic job ngwasa joli ngwasa azalaka na moyen de gauche akutaka bango wana ma signature bato ozalaka groupe moko nga mpe na monoko accompagne sœur nanga sœur nanga azojoue nga so bango baojoue ngana nanga libanda mais ntango bango baojoue nga nazomona bafaute nga nazocorrige bafaute naocorrige bafaute bien que bon eki artiste te mais nazocorrige bafaute ekosala ke après opropose nga président biso Kanza bon atika na ye bayo proposa mais ndeni yo korjaka mais ojouaka te comme nazaka pe na goût wana na école après de bon oya tona bandi jouer bandi répéter c'est par là que goût wana ekotaki puis non mona yo Zidane ozopesa bapasi ezokota ozopesa ezocoacher ezokende bien oza Zidane donc c'est par là komba Zidane ekendeki après ma signature tomonaki tobima te souvent nyonso ntango ayaka kosala théâtre sika alukaka alekaka télé ntango toolekaka télé te toyokaka barep ata kobilangaka biso te mamosignature ya bino non Zidane fo toluka place moko nini tokoki koevolue toleka mpe na tv tv ezala bien tosala théâtre mpo na tv po tosala théâtre ka toyoka kaka barépétition quand même mamosignature ake luka kokuta groupe ya Fodé Tito, bafana théâtre. Tito na Adi Mouzou que je salue en passant. Bango vraiment bafaçonnanga, basalanga Evelyne nakoma Zidane oyo na international lelo. Donc c'est Tito Pika et Adi Mouzou. Bango bafaçonnanga babenga na Kilimanjaro. À partir de Kilimanjaro nde côté makambo kende ofungama donc voilà. Parcours na eza mulai parce que nazali patiente na bafana, nazali kawana si bon. Après évoluer. Vos décisions sont à la coupe non, il y a des choses à lire, mais sauf que nous comme ça un groupe accompagnement pourquoi? Tu vois, plutôt des bisous de produit. Produit on a une chaîne et maintenant. Mais comment il y a sur un bon foot sur chaîne? Parce qu'il y a besoin de chaîne commerciale. Bien sûr, chaîne commerciale on a nous. On a produit nangai après tout le cas c'est sponsor. Et quand pour que ngana bino tokabola. Mais non que ngana na produit na chaîne nga suna pesa sumbongo quand même. Biso na oyebinde tonyo kwa manga. Abibino même pas sa poche. Par contre il y a mibali les évoluer makasi na monde de théâtre que y a ba fille. Non, c'est pas vrai. Même dans le trophée, sauter sondage, il y a un groupe théâtral péné à Congo. C'est pas vrai. Sans souci, mais le groupe a c'est ça moi qui n'a c'est pas vrai. Tu vois, dans le 21e siècle. Tu dois déjà donc on a déjà notre autonomisation. Est-ce que tu comprends? D'accord. Une femme doit se prendre en charge, l'autre doit se prendre en charge. Parce que c'est une qui parité. Parité, le parité nous a accordé, non? La parité, il faut toyer bani to sala dans les bons hein.
Et ça peut défi péter. Mais il faut tout faire comprendre que on est capable. Et bah sous-estimer biso kakate, on est capable aussi de faire quelque chose. Tout le monde a pilote à bassi, tout le monde a mécanicienne, électronicienne, bah. Et ma groupe bah bassi malgré évoluer dans notre malgré parité. Non, ça évolue. Nous évoluons, oui. Net 5 groupes pas fini au bien il y a stade. Non, ça évolue. J'ai la chou na minute on a déjà groupe accompagnement. On a ba musicien groupe d'accompagnement ba terre. Nga eza groupe accompagnement pourquoi? Parce que na boya qui m'a moko futa chaîne. Parce que ba biloko nanga comme na scénario c'est na commis. Ba nanga ba yé en première position, oui. Tout tous les films sont répéter. En première position na ba nanga ba yé tout ça va répétition. Après na bengi ba invité ba yé tout tourner. Donc c'est comme ça. Ah beaucoup sur internet. Oui, tout côté internet. Donc voilà. Parce qu'on a monde dans Nzonzi moko dende. Nzonzi yanto lo banoa wa tangu on a bafana ko bafana ka. Non, bafana ça Nzonzi. Bafana à l'époque de na raga. Dans raga tout ça qui tozui contrat na raga. Tu évoluer. Après n'est au Kimanjaro. Donc Kimanjaro tozui ba problème de mais placé Mongwele na Herman Kaba, le producteur na biso. Après ça là que Herman a placé bah c'est séparé qui. Après tout rotika na Herman. Parce que na Herman Kaba sonyo surtout Bodo, Papa Kofi, Bakalowi, Mama Enga, ya Josco, Miracle Ngai, Asitu, Miracle Fat Miracle Asitu, Bisotu Yatito, Batazala, Maman Dita, Bisotu Dozaki wana. À part na Kilimanjaro Batatika qui fait visa pas moi, Sarah na Tito Londolé. Bango batikala ki na Kilimanjaro. Biso toyaki tosali super Kilima avec Herman Kaba. Quand on travaille Herman Kaba na Kilima, après si ça pas tenu, bisoté producteur yé moko. Le maman producteur banda kala. Donc sikoyo le mal année que biso fallait to comprendre la chose. On n'a pas compris la chose, biso de se disperser. Angela ça m'a pas. Oh ceux qui dosaki ka elo moko malgré producteur Kineki fallait faire aussi une bonne affaire parce que déjà Badou to convainca ka Badou tout na musana biso to bokoti kala na bokilo maman papa bana bota la Kilimanjaro to super Kilimanjaro vous ne serez jamais déçu to bota la film et banditisme ba boza déçu les agues lo mo oyo et captiver ba makasi ba message ezaka fort jeu ezaka fort ba tête bazaka fort donc vous voyez l'impression que vous avez Kilimanjaro ou super Kilimanjaro vous avez convaincu faut que sommes parce que c'est éducatif. C'est quoi moni après to panzani to keke na banzonzi. Ce qu'on dit au que non message il a qui sur hôtel la théâtre na ba série à super Kilima et tout. Les a qui papa maman moi na hôtel sans problème. C'est que ça analyse aussi la par rapport à théâtre beaucoup mon pèse biso lelo différence ça ma casse par rapport à wana. Bien sûr. Toko ni yangote. Toko ni yangote parce que bato batala biso ba biso tolo ba lokuta na miso bato. C'est pas bon ça m'a dit. C'est ça problème, manque à répétition, manque à mbongo, manque à répétition et puis au côté infiltré. Infiltré à côté, tu sais bah qui est artiste et qui ne l'est pas. On a monté kaka, tu sais moni pour mettre à pinga na pour faire na ba connaître ba maman de mettre oui. Auto perdre maman na elelo. Parce que mes tabis qui n'ont poto parce que pendant 2 minutes on a poto parce que on ça on a poto parce que la 17 on a poto parce que Fatou Miracle on a poto rappel il faut que ça carte théâtre on a pour faut que épée poto c'est que des membres solo on est pas dans le bac non pas de minga kota théâtre pour la mibali à poto de oui tout le monde ba bêtise tout le monde makambo belé et pomi et bébé si musa na biso et trahir biso na ba fan na biso communication na biso na bafani na biso eleka su bien te tokóma na baproblème na bango c'est-à-dire tokotala baproblème tomoni koma bato mosusu balingi mibala bato balatisi bino bankoni tolobi toza bankoni toza innocent en fait toza bainnocent te mais tu vois toza na kati ya likambo yango ntango moto ozolia na likambo wana olatela wana ozobikisa bana baobikela wana tu vois il faut être jalouse nango il faut ezala osimba yango mpena ozala yango mpena de cœur parce que yango nde ezosunga ezobikisa o mais ntango ozomona motu moko aocomprendre valeur nango te ça fait mal omona bato batalaka biso bayebi biso koleka biso moko bayebaka biso makasi
ntongo ozopesa baotala on apesa bien oconvaincre mais bino mo mpe kasi bato boyebi mosala yango bien bino mo mpeka bokoma na capacité ya bino mo mpeka besoin invité bainfiltre yango bakonini kodemire na mosala parce que moi je me dis aujourd'hui si infiltré moko aye na nouvelle tendance tolobaki non soki osani malonga te tokotelema mpe po image ya chaîne eza salut image ya baraka télévision eza salut te malonga na malonga te malonga te mpe bakumisa malonga te malonga mpe bakumisa malonga oyo oboya ndeni yo oza nani neti nga zizani bomoto pamba na nani mpona kelobakoma otia bafilme oui mais nga na otia na filme yanga banorme na nga na otala bato na nga oyo nga na koplace oyo batongo baomona baomona bango babi non ça va omoni biso tokojoaka te nabi te ke il faut jouer so ndeni même mwana yesu ayaki mpona bato ya mabe mwana nzambe ye moko ayaki mpona bato ya mabe ayaki te mpona bato ya malamu kaka ayaki mpona bato oyo ya mabe mpo babongwana biso fo tojoue makambo oyo ezosalama ya mabe alors mpo tojoue makambo oyo ezosalama ya mabe il faut tojoue na bato oyo basalaka makambo mabe opesi role wana asala eloko ya mabe wana poke mutu oyo asala yango pete azalaka ignorant ntango omona yango abi eloko nasalaka ezalaka nde mabe tondi nasalaka boye sor na nga un jour lelo famille ekofana te etala beaucoup d'insanité bosignalaka mpe te moins de 18 ans moins de 7 ans c'est ça le problème tozodecevoir tomeka kobongisa wana nga nazolela yango eza vraiment depuis tozolance butu moi tozolela yango tomeka kobongisa bandeko tomeka kobongisa lelo tozomona ole tosala pas en avant nazomona peut-être nde tosala pas en arrière bato batalaka biso baose plaindre maintenant peut-être bafilme yango tosalela yango biso moko te tosalela yango bango siko soki bango baose plaindre à quoi bon donc tosala mpona biso moko yango tosala babétise na biso tokutani tosala bétise na biso toseki tosi bambongo na biso tokabwani tose rendre compte su teke tosala yango mpona bato wana nde basungaka mpe makasi mais bino boyebi bato wana basungaka surtout diaspora mingimingi omi tokifaka mpo na diaspora te tosala biso tosala mosala na sans bango tokovivre biso toa baartiste biso toa bato toti na bakilimanjaro toti mpe mwa mosika l'ingratitude est condamnable plutôt dit que qu'on se le dise vraiment de basunga makasi elo nini ozodéplore na théâtre lelo insanité pudeur eza sute tomeka kobongisa po neti biso toluka to aider génération montante to aider génération montante biso tozoyeba exemple bamama alinga bamama boli tu sais mama boli oyo topesa biso lisese mwa histoire na bango moko abi bazali mpe na baproblème bazalaka mpe na baproblème sérieux mais oyoka yango te etika obima te baotraite yango bango na bango esili ata bagroupe nzoi wana baoyoka yango te siko biso baproblème ekomika ifo yaka na réseaux sociaux falone pourquoi manque ya créativité na mosala yango esaki mpo ogarde kombo nango fo finga moninga na télévision soki obimisa bosoto ya moninga na télévision okua nazoyeba te soki ndoki soki ndenge naoyeba te naoyeba te mpo réseaux sociaux mpe naocomprendre kaka te tozokoka soki kozwa na telefone te oreproche moninga eloko asali yoenregistre alekisa on dire tala na niveau nayebi te soki ndoki so ndenge naocomprendre te non toza so na problème tokoregle na telefone te pourquoi todiscute su te pourquoi tokoza su na baproblème te toza baindifférence te toza nango totraite yango so tokutani nango totraite yango so toswana biso na telefone so toloba na mabe toloba na mabe ya telefone po toarrange mais tokeka mbambo na réseaux sociaux siko tondoyaka réseaux sociaux yebisanga ebongisa déjà nini ebongisaka mafinga bango mpe to baoyoka bayebi okofinga voilà trop sensible bango basensible ekomaloka match evita imana vraiment bandeko na sali bana basensible sikoyo yango wana omoni ngai alobake bango mpe obanga bino oyebi kobanga pourquoi kobaye ke non bino mono bato bakisi bazobaye nde kobanga te baobaye na bango ene kobanga mpe o baobaye omoni yango na babaki batrahir biso na mosala na biso bainfiltre bakoti batrahir biso mais bon po asala mosala na ye oyo aconveka azala bato na ye po makambo yo mpe déjà neti sujet makambo ekomela yo mpongo azala mpe molangi ya pembe ya mozela yoaluka makambo otopelisa moto kala te donc je salue déjà ma copine
Tété Yondo. Mi parle vraiment banga vraiment kimanga. Je sais pas par rapport à quoi. Quand il y a un truc qui est na zana yo. Moi, ça m'avait vraiment dérangé au fait que la liste est mon boye, na moun pe kombo na casa. Comment on y peut qu'on a sali sous ni n'enga c'est un spécial ngwende. Mais n'habite yé niveau spécial ngwende te simbate. Moi beau propre ça moi trop. Mutu kisi, bakila mutu malade, tout ça. Yo mon anda ko ça na famille tango yambi yango. Tozaki étonné to okene ko régler ngo na privé. Non, na tikela nzamba bundelanga. Na tikela nzamba na répondre te. Falon. Tu sais silence hein. Les armes moko na éviter sous armes ndeni. Mutu pesanga conseil wana depuis au moins na ngai. Si le on a kola nango, na moni que vraiment ezaka meilleur conseil. Silence c'est vrai ah mais faut que nzambe abundela. Bon ezali kamo boye comme yé moko océan c'est à sengi pardon. Na ko lo bango soute. Comme na sina pardonner yé. Na motema nanga. Les pardons sincères. Toujours à la télévision. Non, comment à la télé non, tu yambaye. Na cessé. Non, tu tourner na yé. C'est une émission. Non, tu yambaye. Na so lancer même message. Nenga lobaki akumu kobeta mabanga ya usa mabanga na Cari Grèce. Paul kota 5000 francs pour lia. A lancé message pas Kader. Aswaku, Bison Shoga, Abi Totika et Musika parce que c'est un frère de longue date. D'accord. Tout ça on a gitambo na yi, tout ça on a gitambo na yi. Asa eza frère monté na zoeka botoki non parce que je le connaissais. Yango mo na zoaka eto kene likambwana. D'accord. Je comprends. Abi Totika et Musika, Tikala ye moko. Donc Kader ça moi fort bengande konao bengande konao to bosana to boaka we leki ero to na ya repentance na repentance ero nzamba ngea bo mo ba signe de temps ba mbele bezo salama de faut rebongisa heureusement ye moko nzamba touché après 3 ans nzamba touché ayi koloba oya koloba o ezalaki ningi ezalelaki donc nzamba apambola ye azong sebe sauf que bandeko avant besoin de kiné, on a besoin de zonga, abika nenga lobi, la faculté na zonga pour que asunga bana na epe batanga, pour bala ba otanga te parce que ye papa aza convalescent donc voilà. Alors analyse dans yo ezanini na théâtre lelo. Analyse nanga ndeko baye théâtre mikolo. Baye o ba apporter un plus bazali. Ba apporter pena bazali, ba Chérika, ba Barcelone. Ada ilunga ele loté. Oui. Na yamba ada alobalanga azala depuis nani na kaskaso. Pour pas kaskaso ba ba mamisa chama, ba duchesse, ba Fendi, ba Raïs, ba ina moto na bango tu comprends. Ba ko apporter. Ba apporter les sous, ba se belé ba yé. Omoni. Mais ceux qui ba yé, ko ba nuit. Ko ba kita musala non. Wana nde to boy mais ba o baye na ndenge na bango baye ba Marina baye ba Davina baye ils comprendre ça va lingi pongo baye donc ça va baye ko matomoni keto mozo tala bande ko baleki bazo frapper le bien non ça va et que bien to lali to la moki to moni ndeko na bino mona na bino va publier entre autres par rapport au tir par rapport à ce que elle-même elle a dit na presse comment maman et comment les gars na presse bien na presse pour les gars en état que non ex na ye lomo ya bongo en étant maman auto qui peut temps bien personnellement oui na soli na ye qui par rapport na soli na ye azali na musala to soli na WhatsApp na consola qui est na talisa ke ba paramètres belé parce que ye moko ninga zoba une année gardien donc tout peut ses chances azani orpheline et puis aza ignorante ana on peut moins moquer ozomona succès eyie makasi age eza moke il faut toujours na bato oyo baza nu en esprit mpo bagérer ye bon moni il faut bato il faut basunga Aïda il a dit aza na une petite fille bon oye peut-être olobi na ye relation moko amoureuse c'est normal eza normal c'est une petite fille mais soki oye na nsima nango mayele mabe pour que onuire ye. Là, c'est pas bon. Condamné, balobi pourquoi là, c'est pas bon. Qui c'est faux. Bon, au moins, il y a un sentiment. Aucun sentiment, tu fallo. Non, je suis à moi, parce que Ngaï Evelyne de Nazar. On m'a tout quitté.
kolobaka poete non pesa te natinda te ayaya non ça yo natinda te c'est quoi question monsieur bato natinda te est-ce que ça nécessaire ka faut en relation na niveau diaspora non tu bien bolekisi mibali na kini bazara te non c'est important ka au moins nazozonga mamba ya disque après na oya wana neti ye asalaki yango elle n'était pas obligée nasalaki yango ekomeli ye mais eza bien te asala yango te puis moto batindelaki oyo osali Gladys bongo pourquoi olingi onyuka carrière na ye c'est pas bon soki atindelaki yo esimba te garde ça pour toi so olingi efase na yo yango efase na ye bloqué na ye bosele na bino bomona na bino soki etalaka ye kaka na bareseau sociaux ndenge azoleka kokipe no ete kobengaka no ete santiere pambala nsima kosala yango su te je suivi les gars ye pa alobi eza ye te alobi eza ye te bon yango tobaki soki eza ye te gloire à Dieu soki eza ye nzambe alimbisa yo soki eza yo mpe te loka pirate wana azali na compte ya Gladys akone kolandaka kopirataka ye tokanga ye tokangi kaka mpona barelation eza yango nécessaire te eza yango important eza nini te kozala kaka na relation amoureuse na badiaspora te mais comment neti lo fleur moko eza ekomi obligatoire eza obligatoire te obligatoire te mosu azali bozalaka na bino déjà après akenda ye tombekaki baokenda non là au moins ça passe bozalaka akenda là ça passe mais bozalaka te boyebaneli kaka kuna ezosimba nango mpe mosu mpe eza esimba nango mpe mais soki ekomi mingi ke il faut kaka ezala kaka kuna po baya siko baosande totuli baosande joel akele baosande nini nakopesa nakosa toti Georgette motema ya toto felimbaki mama na chiko na padu donc toti Georgette mbwangi batuli déjà yango wana mariage mingi baartiste donc ezaka kena mwasa poto ezaka mwasa poto baartiste baobala ndeti nani ya tata yo mo so 2019 babalaki toseka ya mibali oyo babalaki nano tanga babali kasi oyo babali quand même basi baosi libanda mboka eza mabe te tona soka bandeko ekomi nde bongo te toza na biso bandeko toti kosala différence wana omoni ezokata biso pont ekata biso pont na bandeko na biso ya libanda moni esala ke bakomosa baoyo baproblème na ndako moni sikoyo na ya neti confinement oyo sikoyo bapele wana sikoyo epesa mobulu bandeko baobunda esala sikoyo bien te moni donc arielese tombe otiki na yo luki na yo aza ne marie te mama okosa na batika na bango wana ezalaka baare akala baye so ezalaka bakilimandiare wana mibali nyonso bando oyaka toza na problème na mwasi toza na procédure ya divorce mais sikoyo baloba yango su te baloba yango su te bakoma mpenza koloba tobeta bamasolo ti bakoma mpenza koloba non naza na mwasi naza na bana naza na mwasi naza na bana analyse nini osala na bandeko ya télévision oyo baexposaka barelation amoureuse na bango c'est pas bon c'est pas du tout bon omoni discrétion badiso nayebi te so bakendaka baprière discrétion baoteya ntina baeglise to lisolo na yo na nzambe na yo lisolo na yo na nzambe na yo parce que ye kaka moto akoexauce eloko oyo olingi falo na oya na betelo masolo na nga na obetelo kaka na obetelo nayebi motema yo te so osepela to osepela te yango problème est-ce que comprendre to lisolo na yo na nzambe na yo nzambe no moto ayebi ye moto akodispose ye moto akoyeba akopesa na temps na ngonga mpe na aire na place oyo alingeli Evelyne aujourd'hui c'est ton jour so hypocrisie ni bosala na batélévision baotraite bino boza plus boza bahypocrite na télé bolakisa image mosusu oyo bavi réel na bino ezalaka nde mosusu mais foot na bango te baomona bazomona foot na bango te be wi bafani na biso bamonaka nayoza yoke bayeba biso koleka biso bafani na biso bayebi biso na vie réelle bayebi na vie artistique bayebi nde toviva je te dis bayebi biso donc santiere mpo yakoya kolakisa image mosusu ozala image mosusu oyo hypocrite analyse nio eza nini na baartiste comédien ndenge bakomosala bachaîne YouTube non c'est bien parce que tofungwamako na bachaîne YouTube bango tosali le mal en est que na babétise d'autres ntango kaka wana autant tozofungola yango tokende yango beaucoup plus na bafait réel tokende yango beaucoup plus na baactualité
tozopesa mpena en temps réel baactualité oyo ya solo tokende yango beaucoup plus na évolution to émerge tokɔta na totalaka tose documentaka tokɔtaka totalakaokende bango mosika makasi non je dis vrai tose documentaka tokende mali totalaka oyeba pourquoi toenvia kaka oyo bakingandi bakingandi nayo bakaka kwa biso baleli biso na nini tolata bien lokwa bango tolobaka bien lokwa bango mpe tobaka gouvernement bango non o gouvernement gouvernement bango mpo tia bango peut-être miso esalaki effort moko boye biso nanu kaka kosafilie ya pamba tosafiliaka te osafiliaka te oza reconnu te oyebisanga barevenu no oya ndeni badroit d'auteur nango badroit voisin ekoyela o ndeni tozongo mwa nsima makambo ya totuna ye bandeko mosusu bojugeaka bachaîne YouTube par exemple batila bino bafausseté trop na batitre bémission mais c'est ce qu'on est en train aussi de découvrir na bachaîne ya baartiste et comédien moi pena boye zidane naki ngani babundi oyo mamalo mais comédien mtasali yango nani kuna aza malade ya coronavirus mais comédien mtasali yango au moment où eza chaîne ya artiste et comédien c'est bino boye batisa susu boye soigner eza boye ngana utoye biso batrahir biso batrahir biso na biso en général oyo toyebi tosalaka mosala oyo mpe tosalaka mosala te bango mpe batrahika biso comprendre eza yango problème te oluka okende partout parla ndeni biso moko toluka toyeba tobongisa soki tobongisi eza nango difficile te affilié ba difficulté ni parce que ça parmi bateau ko ça na ANTPC to na ANTPC ozali yango te boti biso yango boti ba affaire boti ba affaire boti ba bomoko somme suka bisano affaire on va parler maintenant d'affaire les associations de femmes artistes ou vous savez c'est artistes belé oza parmi bateau baza pena ba sur la secrétaire il y a affaire en tout cas félicitations pour comment on par rapport à l'activité c'est bon affaire vision nango pesa par rapport à vision à phare et ça sur le on est qui non tout ça un confinement salon on qui n'est pas qui n'est ndeni na tunika question tout ça un confinement on est confiné pour fonctionner nous rassembler bana ba belé d'abord gouvernement dans les boys on désobéir au gouvernement et puis à phare n'engagé une vision sur l'autonomisation de la femme et ça pour un renforcement de la capacité à moi aussi en général nous renforcer la capacité artiste nyonso donc nous avons besoin d'un phare la phare est pour un bon renforcement de capacité moi si famille ba azanani surtout artiste et comédien tant on doit au samusala par ozo boité au leki na badoa ou que au défaut ça ka tableau moko to mi balé au leka non mais c'est comme matin on va bien on est peut comment non yango lo moni lutte ya phare eza yango wana de toute façon moi il faut comprendre azanani la femme doit se prendre en charge. Est-ce que déjà jeune artiste il y a pas na yo que non yaya auditeur ana boy au bien film mais yaya wana président wana boy parce que a proposé une relation amoureuse a proposé un acte est-ce que bana on baloba il a roloba no po ba tourner et déranger kasi asali na ye après fa ina tourner na ye avec on vient maman on a li solo na bato bazalaki wana nde babeti li solo que alekalaki boye po tourner boye donc ça fait mal tout le monde a bana ngo ba victime basé belé. Il y a trop de victimes qui sont au colis, on doit encadrer. On doit encadrer parce que tout le qui est génération et aux générations montantes les a dispersés. Quand on les a dispersés, sont les a. Dans l'avenir, ils ont. Pour biso de l'Inde qui va y avoir parce que maman Alinga, maman Boli. Donc là, bon, c'est passé. Bon, vous avez l'exemple. À suivre biso de l'Inde et bango. Mais pourquoi biso tout a peu estimaté? Tout aider peu bandeko peu bana sima bango peu baya. Pas un peu la bonne voie. Biso malgré ma bébé zali. Ma bébé zali mais elle n'a pas trop parce que ma maman peut ma bébé zali. Donc la famille ma bébé zali kaka mais tout le cas tout fandé ni tout pour trouver jamais moi bien. Ça c'est bien. Alors ANTPC dans le bataille la première association d'artistes et comédiens bah celle qui est l'association ebima ebelé na sima ANTPC. Alors à phare entre autres le gros membre ya phare et le ronini au bino analyser na ANTPC et CP ça binoté ou ça peut-être que à phare et au bac ça moi qui un plus en dehors il y a ma capacité à ma femme non nous on a ANTPC c'est bon
c'est ça dans biso. On a pas eu à NTPC. Non. Mais bien, vous avez sur batang ezali. Non. Il n'y a pas de réunion. Non. Ouais, il faut tout na pas ma souma vivant. So lutter question. Vous êtes membre Ben oui, nous sommes membre simple, nous sommes membre. Nakolo bateke NTPC sangana ka somu ta kufino. Ndé. Est-ce que sangana ka somu ta kufi donc ta kufa yango salamaki. Ça donc des athées, les gens en wana, pas ma souma zali. Sauf que tout le monde qui papa paie à zokola. Moni, papa n'a pas zokola, il faut tout ça, il faut relever ça là. Parce que va venir sakala, va venir malo sombo, oser lomber, oser bodo, oxygène. Tu vois ce qu'on comprend. Tout le monde qui vit à Zana a besoin de faire des jeunes, des belés. Parce que les papiers place au Kenya, beaucoup de réunions. On est capable de faire des amis qui sont sous la côte. Pour raisonner, pour toi aider vieux, à faire ça, mais il va pas si bassi. Mais là, bon, mon corps, bassi peut y avoir, parce que bon, mon corps, pour s'engager ce qu'on a mis balle. Vous voyez que. Mais créer un peu moins, je vais d'abord commencer par. Il y avait un moment à une TPC, la sortie élection. Tout le monde a qui papa il y a Modero, tout le monde est artiste belé à votre puissance ça il peut mais créer qui pena il y a fingé azangambon il y a fingé kakokite bakokate tout ça ils ont tombé par rapport aux critères. Ils ont tombé par rapport aux critères, na critère wa sengaki et répondaki te na bango yango na bakasaki et puis tant comme il y avait malentendu comme ça ba accrochage ba injure kotaki on a préféré stopper. Donc stopper na nous parce que élection moko te ça ma postuler bakomi kofingana bakomi kofinga mi amolelo yo et ça il que mes présents ni roleka au DJ ba ofingeli na propagande c'est ça donc voilà on a jugé bon de laisser tomber comme tikana nous donc attention comme calme et puis pour ma soumo la kine wana il n'est pas fatigué du tout et on te montre que c'est par là que tout le monde est non c'est pour ça l'association toi est-ce que toi tu as coup de pouce toi m'accepter ba idée les preuves on est comme temps pour nous la kufaki biso tozo il est devant mais tozo papa masumo to tcheli boso na biso tozo proposer ba idée na biso il était d'accord en tout ba moi que ba idée na biso qui bien il était d'accord tozo que so de likambouye à tout ni biso et ça to ça bon to ça bon to ça bon to harmoniser avec to na famille pour nous to sololi de même na dadi likamba ba masumo liboso to harmoniser ka bongo donc et là, on y est ça là, que même on a salé succès. Et là, maman Zidane, on a parmi les artistes, oh, autant qu'on peut être système super climat, on a tout le monde tête, on va na super climat. Et ça, c'est pas donné à n'importe qui. Ma copine Tété Yondo depuis Paris, ma copine Tété Yondo par rapport à la corpulence, ma vie, taille au nez, Mikolo et ça à moi. Ah bon? Voilà. De nos jours, qu'est-ce qui fait que l'artiste comédien a tout ça qui a succès, a tout ça qui ba mona qui on na liste ba maman livre, ata ba mona qui on a oza qui ba trophée, ata voyager qui pona musala, ata oza qui na ndaka liste ata na moto ka soko kufika ka que demande le peuple. Et ça ni soit au belé ça belé donc depuis tout va faire photo diaspora maman livaya. Et là on y est les garabozo posera les a manque d'organisation entre bino, les a manque d'organisation, il y a la personne, tout les a expliqué au départ, on a nos affiliations dans le barreau est important. Comment ils sont affiliés? Ceux qui sont s'affilier, tant on s'affilier, par revenu na yo, il y a musala au sala moi monde tout tambola. On a revenu en tondim na sogoda. Ben oui. Oui, je te dis. Ba fi mais nyonso yo koma. Bon ba commenter kasi musala ba ngana. Ba jouer kat, ba on a droit voisin. Les droits voisins, ils ont presque rien à jouer. Au foot, les droits voisins, au comment? Au foot, les droits d'auteur. Les gens ne comprennent pas. Bon, on a yo, ils n'ont pas yo moko. Quel est le cas qui est s'affilier? Si on s'affilier et qu'il y a un monde au foot, il y a droit au foot, au côté, ça peut être un monde je te dis. Si vous avez un foot, pour avoir possibilité, et aux amants bien s'organiser. Et en plus, il y a bien des années, maman Denise, la première dame, a fait sous mutuelle de santé pour les artistes. Ah bon, c'est le biseau sous son là. Ok, oui. Moi, non, quelque chose sur aux ala bongo, carrément. Au PC. Ils ont assurance maladie. Déjà, sur une autre, ils ont bien sûr, ils ont la place, Moro Bakendara,
aux assurés ou que dans ça check-up. C'est difficile. Non, au moment de c'est bon. Au moment de c'est bon. Au bas la famille. Il y en a bana. Tout ça check-up now. Ozoye ba quand même ata mutu sali pasoye. Obi ke mutu sanga pasi pour na attention. Mutu sanga pasi pour fièvre sali nga bo na za bo. De là au moins simba carrément au traitement bala moko je crois pas to comme na ba niveau ya ba maladie comme makasi bomba mo pour tout bumuta ke non. D'accord. Est-ce que comprendre? Donc merci. So obi pona ndenge ba benga maman Olive oui. Oui, la première dame honorée, oui, depuis Kalatika, ils ont pour les lots, ils ont pour les kala. Si on supporte que Moutou Koufi, tout Moutou Koufi passe, maintenant on va Koufa, on va payer la belle bambas. Biki, on a sorti au Koufa miso, traitement les en cours. Mon livre a son acquis, Biki, à Kobi comme aller malembe. Pourquoi on a vu dans le traitement là, donation météo, Yamasolo. Azaki na ba malade, azaki hospitalisé à Saint-Joseph na salle d'urgence. Tozaki eti na kati ya salle d'urgence. Abiki, on se comprendre. Bon, ils ont mabete quelque part ils ont mabé parce que ils ont soni. La roleka ga rolela, mutu pas mutu pour rolela la mikonyo sokaka à tout moment et ça peut bien tayer et ça lui fait que comment kabula bio et comme bana maman, misu bana maman te. Te ya ko kabolana eza moteur mabe ya biso moko. Ya, yesa na on est maman lui va me magi ba comédien ba te Dubaï. Avion les autres combien de places? Si vous bus au dans l'avion, avion est comme à Dubaï. C'est une panzana. On a même à décollage à ça matin. Dubaï il faut comprendre. Il maman, il faut maman parce que tout va bien après va bien so la so genga bana makambwane banda. Donc tout d'accord ya ouais décembre. Il a zaki à l'aise. Il a zaki na l'aise baninga ba okende. Gloire à Dieu. Baninga ba kende décembre. Ba zaki na décembre ya ba ya kaka mama ebine yote. Problème te likambute. Ba mama pena ba zaki place. Problème te lika eza likambute. Nyoso ka makam. L'essentiel kaka na kende ki pika tamba. OK. Merci beaucoup, ça a été un plaisir d'être avec l'artiste Zidane. Je pense que monde qui comme ça n'est l'hôtel. Et bon on banga na yo. Bon on banga. Bon banga nzambe. Banga nzambe. Hello oni le. Voilà bon, je discase à nige. Bon banga le roi les getchu. Oh. Bon banga le roi les getchu. Non. C'est pas possible, voilà. Alors ça a été un plaisir. Jogo, ça a été un plaisir. Na ebisio, na leli. Ça fait plaisir en tout cas. Je vous salue, Zalinga Rabino Yato. Je salue déjà René Kabassé, les de Bruxelles, son excellence. Comme une émission, mot de la fin pour dans l'élo. Par rapport à confinement, peut-être respecter les gens. Pour le confinement, j'ai tombé loi, ton neuf. Rester vraiment confiné. On a dû souvent rester confiné parce que le grave c'est dur. Au père de bande bobélé, toki mawa, erreur ou salami, balobi moto tantera qui est à l'oris de la congolaise et maloloté donc les erreurs. Toi kato saka na maboko nzambe, bazwa pinga corps oyaye, ba fundaye, akena kimia azamu tozalaka na ye. Kokena ye ya boye bakunda mutu na kombo na ye yesenga mwa ba prière pe belé to bondela po eleka bien po bande wa cheki to na ba prière kobika na ye mais bon nzambe a décidé na ndenge na ye na zo senga kana bana na biso na bandako parce que bande ko mwami bazo benganga bana bazo biso ba olisa mobulu ba bima bazo pour confinement les enfants restent à la maison l'heure est grave le corona tue. Le corona tue, vraiment, il faut rester à la maison, profiter de faire la vaisselle, profiter de savoir comment on fait le ménage. Donc, restez avec les mamans, avec le papa. Si on dit de rester à la maison, restez, ne sortez pas les enfants, ne sortez pas l'heure grave. Le corona tue. Donc, il ne faut pas vraiment sortir. Pour la bambote, la famille d'Inzan Zambote Ebele. Après, welcome, bambote Ebele. Après, Gabi Sanaf Bambote Ebele. Après, Issa Moulimbi. On a service depuis Israël, en location d'instruments, on a fait et là on a comme manifestation. Dans le Israël, on a contacté un service chez Issa Moulimbi et les Kabiens, il y a l'Inkebe, l'Ifenia, on a fait ce qu'on a en Israël. Ça rappelle mon ancien joueur. Donc on a mis que tu MBV, tu n'as pas ça MBV.
Michel bana veya sinon mbote Ah oui, veya bah, mon cordon émission. ci côté mon yaya chéri te ba ya Bana imana nyonso. apesi mbote Ok. ekomi ya rando na tiki na nga so komi ya rando wana mami Allemagne ayebisa oloba limana ngana mama vita na biso bandeko tu ya DSMP bambote meyela bajogo nyonso ya DSMP bajogo basupporters nyonso ya renaissance na niveau diaspora bandeko nyonso ya tout puissant Mazembe ya Bilima ya Ujana takotake voilà biso nyonso na bacongolais donc topona biso kokele libanda tokomisika bajoueur na biéquipe na biso kona ba DSMP na ba vita te omoni obungi na vert noir voilà nayebisi yo MBV Naleli. Voilà, merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir d'être avec l'artiste Zidane. Je salue son excellence, monsieur l'honorable René Kabassel de Bruxelles. Je vois également mon fils Mathieu depuis la Suède. c'est un maman nanga Élisée Bindas na Strasbourg na Yannick Bapupa na Suède. Ah, Yannick Bapupa na Suède. Salut à toi et maman Élisée Binda. Madame Élisée Binda, je te salue aussi. Voilà quoi. Confinement, on a eu la malé. Voilà. Je vous aime beaucoup. Restez toujours connectés. La nouvelle tendance. Je salue remerciement belé na ma copine. Tete yono mikolo yo na yebite quoi. Tete yono bako mataba ko kita bako yo ka douleur té tension té bas en bonne santé pour ba mon abiso ti na suka donc bazaka wana. Je vous aime bien. Moi vunga, conseil moi vunga bandi ona. Moi ça vunga. Pour la okima corona. Franchement, je vous jure. Donc on se retrouve au prochain numéro. On sera toujours connecté sur Nouvelle Tendance pour avoir un rapport dans ça nos plaisir. Alors je remercie la grande équipe technique Gédéon, Jordan, je ne peux jamais vous oublier. Et toujours dans le coaching, il y a Alain Délé. Donc, bye bye.